Eh, pardon, ba mi bala boyne to boya bino makasi na communauté. O kuto bo sala rate olinga mambo sala te. Ozala kana bénéfice. Bando kote na job center, bando ya na poto ti lelo ozala kana job center. Hello everyone, welcome back to the Anita Mavita show. Thank you so much everyone for coming back. Merci beaucoup na bino standing bozongi sous les bosso ngai Arabe. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe. Biso a pe to allez bien de notre pen zamba lola azobatela. So ke zali mbano li bosso otala ngai kombo na ngai ezali Anita Mavita. Ba famille ngai na video lelo na yeto solola. Long time kala bomona nga boye boko moyo kanga na ba voice lelo na sepeli na sala video to monde na talaka kala bomoni ngate ba famille ngai na yeto solola na 3 video moko 3 ba image mona rochela bino na lingi to solola nga na koloba place bino pe bozana banda ku bozali bo mekape koloba pe na ndenge na bino. Video liboso na kote la bino video moko elekipe na ba social media nyonso tu na ba réseaux sociaux nyonso tu oyo ndeko moko ya mwasi abwakelaki mobali na bilamba abima na ndaku akende. Video mibale na kote la bino ya ba mibalo bazalaka ba lazy ba mibalo penota pena mobali oyo o basilisaka basi na bongo mayele naza na video nango. Video misatu na kote la bino video moko pe tambolaki ndeko moko ya mwasi abetaki mobile ne baku de tête mena suka nango mobile yako lakseka ke azali mobile na kotila bino ba video wana bolanda na kanisi bino nyonso zomona evenema ndenge ezoleka na sali eloko te na sali eloko te baka nyonso waka nyonso nga na kosalo eloko te na wabengelo so mbila lelo nga na porte plainte contre yo na ko porte plainte contre yo na bengi ba voisins nyonso j'appelle tous les voisins Annick sors viens voir mais tu n'es pas là tu ne veux pas sortir merci laisse-le là moi j'appelle le flic après j'appelle le flic Florence ouais j'appelle le flic je n'ai rien à foutre de toi je te jure je n'ai rien à foutre de toi yo na occasion de mais franchement, Bota la nenge moutou, moi si on a dit qu'elle n'a pas l'air d'un bon. Regardez-moi ça. Tu m'as la mal en avant. Oui. Moi la parler bika nga mimi parler nga bika nga parler famille mais ma petite donc nga parler ah mon cher la mele banyokola bakoko na biso boumbu esclavagisme meti bomba ya kote biso esclave nga na boya esclavagisme mndela na boya ngo penza nga wala nga batongo banini yona wala nga te banyokola bakoko na biso nga te to na émission de mon cher to benga après tokos moi les gars là tout seul en ante à propos ya mambo msala c'est que l'émission politique on se maté chérie non on a un rendez-vous déjà lundi faut qu'il y ait une interview OK là tu pause lundi déjà fait une interview lundi na qui ne pour présenter ba bleu sur passeport et tout so une ambassade ngolo comme sous na ko banda pe mardi ou bien ndé toza la boeza quand même bien te vite zo vivre boy to vivre kana mbonga e kam na mbongo ba futa ka biso pona rituana ba futela biso banda ku ndambo tsala boy isa quand même vite il faut mutu moko asala hein il faut mutu moko asala comme ça et ko aider na ba partir na bani jidike hein yo mona no pasi wana teke no ozano à l'aise ngana zo koka boete to vivre kana mbongo no ki rita zo kola calamité ba okata bénéfice na e po azo kola déjà ce qui a koli bo so ba kati bénéfice neto no suka skondeni
Yo mon ça ba famille peut-être pour batonda au monde parce que ngala ça na famille qui ne ba s'attendre pe na moi quelque chose na sunga bango c'est ba yembi ke mutu soko zo kabate ba ko bengo libo makasi ba kanza na liko kababa ba na libo makasi mais na libo makasi c'est bon ndezo mona jidike to ye quand même poto to vandi ta mulai papa to vandi ta mulai to kitana okinte to sali loko moko te aka kotonga to tongi te loko moko te eza bien te il faut ya moko zonga pele kiko luka ko sa meto sala ngondeni suite zo sala te to sala ngondeni je dis que je suis même ça ngala mama na biso ninga za na banana tika ça fait 20 ans yo monisco dige musanso ke ba monde ali ubongisi ba passion so ba te de yoka je dis que laisse moi ba boulot ko bangate au monde zabo si on a bêta moi 8 heures de temps dans ma YouTube dans ta émission politique pour dans la branchement c'est comme on a beauté au moins on est la fan on est dans l'aise dans la branchement donc on bon ça bongo on est projet ya Bukalonzo ya Bukangalonzo wana bo parce que masalamo aozela bientôt ba cha mandataire masalanga opesanga to kana binza ke no stand au ministère agriculture aochanga branchement nga Bukangalonzo comme dans géant chéri to lona ba sangu chéri et vous dites que ba sangu versas comment on a chéri on va travailler ndemo ngabongo comment on a ndela ko nyokolo mkaba 5 heures tikumbalo na mbedu chéri OK ils sont en sensité bien tika famille ngala kende ko nyokola pona ndele chéri za calme kumitungisa te chéri rit azala etikana 2 ans income etikana 2 ans pour que ça dise avant 2 ans là boyo kan si ngala ko le voter chéri et ça là chéri et puis s'il y a possibilité ce que point nous ngate to duka mwana mususu chéri et qu'on facilite tout ça la doit ba mi balé va kata biso donc toko bakisa nini mwana mususu chéri en attendant ngaba projet na ngai ko kisa marché Bukangalonzo a posolo ils ont un procès na ngona ko na ba silicité mutu azona mbongo na ngoti sikozo ba silicité ba monye na mte ale yo yango zo sela Bukangalonzo ndoko ba bandi ata bango kuna gouvernement ba sisi makam na ngote yo zo zelango yango to ko vanda to zela rapport to survivre chéri boniko madame yoka fatakizala mutu pardon ngafuna sala ngala mbali na il faut oyoka mbali na zoloba ngala mbali na zoloba ko s'inquiéter pour la boulot chéri même maintenant bibe ngo lobia so vous ana oya kulia na ngomela pesa olala et coquille c'est là vous sipi on a eu ngona zoloba mais c'est là vous sipi bibe kaka oya zolala mingi akokufa nzala akufa nzala te ngafuna kinde ko sa ozo ba pe bi aussi biso bike pani to baksa mwana te mususu po do ba baksa mwana ba futa ka bénéfice po yo sala na hote po to sala te po to lia mbonga bénéfice ngona zoloba mais non na bi te to lia yo exactement to lia ngona bi en attendant on a baksa mususu de toutes les façons na peso ka information nga na zo keno sa nga lendi naza na interview na ko ken interview musala su bazunga na bandi na bandu musala je vais voir et puis musala ba na basu na ba ba sala kuna na ba projet na nga bientôt na obanda na mo chaîne na mo YouTube so baninga ko finga ba toi na YouTube ba vie côté et quoi ça mbongo te ko ça moi quelque chose Otala zo ça ok no ça ngai na kata mbuga oyo niki ti ndela chinga parler au pele nga parler au laisser nga mwana au laisser nga famille nga ke sala jaja na sala boniko ba nyokoli ba koko na biso na esclavage ba nyokoli bango ba koko na biso batongi moko ba yiba Afrique ti lelo ngebona la mkama 5 ans na mkina mama lina ke de ça na sala jaja na sala la mboko na sala te je vais assister tout ça association bata mangoya ngana za président na bango et association bata income ngana za président na bango OK ça non autant que ça ne que ça la l'india non ngana ozela mon frère pour ça matata na be na luyo de tongo ja ngana bonga badana na za dia après mon cher non mais là moi breakfast à tigara comme ça la fin de la procès la bedanga na raté ta procès matata mon frère faut la fin de bedanga donc bon la tongoti et c'est ça bah là toujours mon frère quand nous y bidologie bah Palestine soit la ton les kina tout temps c'est pour un show ya kitoko ndeko kitoko OK on va bien
Ok, bande konangai, bison studio landi, video liboso o ezali ndeko mwasi abwakelaki mobali na ye bilamba ke abimana ndako. Ok. Tomeka na ko solo la po na video wana. Po etamboli vraiment trop na ba réseaux sociaux surtout na ba social media surtout bato balobeleli na moni pele na ba Facebook abate belé ba fingi mwana mwasi wana ba critiquer mwana mwasi na oh pourquoi sali bongo eza mabe il fallait pas ça la bongo. Oui, ya solo eza mabe, eza 100% eza mabe ndenge akomiti na niveau ya kobwakela mobali na biloko abima libanda abima na ndako. Ok, eza mabe. Mais sikoyo na part nanga na po nanga na opinion nangai Anita na ye koloba na condamné mwana mobali wana te na condamné mwana mwasi wana te. Donc ndenge baza ba mibale na pesi faute na mwana mwasi te na pesi faute na ndeko mobali te. Pourquoi na lobi bongo? Ponde ko mobali wana abandeka ko filmer azo déclarer que mwasi azo boa kile biloko libanda akoma kiti na niveau ya okende ko bete la voisine na bango porti aki obenga neba na bango aya kotala nini. Ba famille, pourquoi to changer te? Pourquoi to comprendre makambo te? Ndeko mobali place azali mabe onga na monye asali ya komema makambo ndaku na na réseaux sociaux be na social media pona nini? Il faut kaka pona nini ka il faut au filmer. Est-ce que beaucoup aussi ça problème na binote que sans beau filmer yango? Pourquoi il faut au filmer yango? Ndeko mobali ye moko pena phone azo filmer ndenge botalika azo keko betela neba na bango voisine na bango porte keno aya kotala nini eza problème na été. Tant yo zaka na mwasi no bozara bien, tant ozara bien na kata chambre na kata salon bozolia bozara na ambiance na bino kona. Est-ce que benga ndeko na ya kotala? Obenga ndeko na ti. Pourquoi ceux qui besoin na problème na ba foyer na bino? Il faut boyaka na yango na ba réseaux sociaux, boyaka na yango na ba social media. Yozo sona na mwasi na yo, ozo bunda na mwasi na. Pourquoi faut filmer yango? Ou bien ozo sala rapport na mwasi, ozo make love na mwasi na. Pourquoi faut filmer yango? Allez temps bon filmer on bimi na ba réseaux sociaux na ba social media bolo banini ke non ezanga te mutayibe ki fo na abimisi yango. Pourquoi ka faut bo filmer yango? Ba famille bozara na private life te bino na ba vie na bino na ba ndaku na bino na ba relation na bino bolingo bozara na vie privée te bozara na private life te nyoso te komara mamba o filmer sikonde ko ba yo ka sa to filmer sikoto sani ndeti muto kanga nita nde na vani bona sana oni yo ka sinde ngo filmer bomba yo kilo mawa ba mona mwana mwasara mabe nga na pa na nita na condamné na ndeko mwasi wana te na condamné pe yote. Donc erreur yo salaki ozo filmer ozo benga mutu aya kotala azaloko la témoin ndenge mwasi zo boa ke biloko libanda. Est-ce que yo ebisi biso raison ba boa kile ko biloko libanda? Est-ce que ebisi biso raison oyo ba boa kile biloko libanda? Pour moi la mwasi na ko mona aza muta mutu tabela mutu ta amuta liboma te. Donc ce qui a comme un niveau a décidé à ça marambo à sali peut-être ils ont raison morobo oyo solo li bienté ils ont raison mon problème ne bino mbaye mon ndaku yangwana asali yango falo lo barapeka ndengo zo filme olobaka problème oyo sali olobaka pourquoi moi sina boke lo biloko libanda nazo ko encourager te maramba sali eza bien te eza mabe ngapene naza bonana bande ko mibali ceux qui basse na ba basali bongo na sepela na ngote mena kota mona bonte po talinga te. Mais si koyo mai eninga na rapamba te e koko za na raison morobo onde ko mwasi wana akomiti na niveau andi mabwake la mobile ne bilamba et puis mobile azo filmer azo continuer ka ko sala c'est que pena do andimi na e inda yango kaka ba famille yonde ko mobile place ozali mais baloba ngo kasi mabala pote ko ya malade ndeki te na minute onde ko mobile libala no ko yeki no malade ndeki. Libala na yo ekoi malade ndeki après son malade ndeki wana sili peut-être moi si wana a ozonga normal tant a ozonga normal a olorota bilamba no azong si place ezalaka ozo bosa na ndeko mobali bozana bana botala na niveau au vraiment moi na bina mukie azana ozo filmer na moi na bata mukie okutu ko mambo na talie kutu te okotise na image na bino.
est-ce que oyebi ke ba image na bino ndenge tamboli bo etikali na ba Facebook abatu etikali na ba YouTube abatu etikali na ba Instagram etikali partout lobi mwana na kokola bako obetile pe lisolo aki kokotala ngo ami moni na ba Facebook abatu na ba YouTube abatu yo kasa ozane sengo na bino mbe papa na mama ozane sengo na bino te yango zomona bana ba okomela bino ba rebelle na kati ba ndako na ba biloko boye bo invité kokotisa bana bino na kati ba buzoba na bino yo zo filmer faza na papa ya maele ya ko protéger mwana na yo longola mwana pembe na sala buzoba na oyo zo sala ozo filmer moi sino poto sa nini poto kote la yo olobi okende ko funda soki na mbila soki na leta soki na ba sa nini surtout so ozana o gigolo surtout so ko tunda ko na ezana komba mwasi ba sa nini ba sa mwasi ni ba benga na kutu yo ba peso 100 mètres liko na ba kiso 50 mètres yo zui 150 mètres o filmer pour nini eloko nini oyo ba bongisa raté eloko nini oyo soko moni mwasi no sa mabongo za bezo filmer ngo to za pe na bezo batu ba yeba ngo pete esuki la bino moka na kata ndako na bo bongisa yango yango mwasi nga zanga ba famille mwasi nga ba parente ana ba famille te oyo ko so na bango poki obenga voisine na ye oki obenga voisine peut-être baba camarade ba solo yo kotise na kata maram na bino aye na loenge pa ko kota ba bebani ale lobby yo na mwasi na bo bongiso mwente ko bebisi relaxo mwasi na muninga na ye mambo mabana bino bokotisa batu te bino mikolo bo pourquoi bo comprendre ka mambo te bino mikolo boye ko yoka yo peut-être rosa déjà partir ba 40 bien partir ba 30 quelque pourquoi bo comprendre ka te na biso bana miketo wume na relation to leki bino na expérience muto wanga ni tata ko na ndoto na rosa mambo yo salite pourquoi faut bo filmer yango ba famille na bino be batu mususu ndenge bo commenter ki bo poster ba vidéo ndeko ko mosa ndenge boaki mobile bo fingiye bo critiquer ndeko ko mosi tala ba famille ba mamsu to mo na ba YouTube to mo na ba social media pardon tala les cas so lingo commenter pesa advice pesa conseil na batu mibale ko critiquer mutu moko te base belé bazo souffrir na kata banda ko boyebi basi bazo souffrir na kata bandako mibali pe belé bazo souffrir pe na kata bandako ongai na yo to yebite chi muta koma na niveau ya ko sala makamba mabe pa mwasi pe mobali na eseke mutu wana elekele komeleti awa yango monya siliki to yebe loko mobali wana sali ndeko mwasi wana te to yebi pourquoi mon ndeko mwasi na komi na niveau ya ko bwakela mobali ne biloko to yebite babinda ko la rate moye ba place ma etanga kezate batu ba souffrir na kata bandako ba sier na biso ebele bandeko na biso basi ebele ba souffrir na kata bandako ba ovana na mabala kaka pona bana bolingo eza sute ba ovana ka pona bana aotala ka pona bana nazala ka wana pona na bezote ndeko mosi musoya ko boko elanga bana bandeko mibali pe belé bazo souffrir na kata mabala mais azaka wana pona éducation bana na ye awamona faza la kala po ye moko éduquer bana na ye mais bolingo eza nango te yango na pas il faut pas to juger ka ba famille to juger ka te so mone loka bongo tala na yo kaka oleki na yo so lingo commenter pesa conseil na bango bale ko critiquer mutu te ya ko mona ma ndenge batu be bo fingi ndeko mwasi boyebi ete pourquoi asali yango botali video ya mibale bomoni ndeko mobali wa ndenge azoloba ndenge pena selo raisonnement ya mutu botala ndeko mobali ndenge azo rêver o ezali histoire vraie et salami ba famille mais o bozo mona wana azo joana azali ndeko na biso stoyebi Serge Fataki aza artère azo sa na théâtre ye azo acte lokola mutu asalaki makambo wana mais wana eza yete bo fingela nga ya te ye aosalaka ne ma mutu monga salaki ye aza ya wala mugana tongo akendaka na kayu ayebi ne banyoko mana kayu ye na madame na ye sœur na nga Judith vrai chérie bala mugana tongo bakenda kayu mais wana eza kaka ba o jouer ka normal pour na marque ya kopesa advice
wana eza film ya biso sikebimi film ya biso sikebimi donc na ocha link ya YouTube wana bot soko za intéressé soki te kende kotala na groupe wana aussi ba pesa ba conseil bien soko keta na YouTube obetika soko moni ba long histoire betaka V12 théâtre congolais au monde et bima en tout cas kuna pena musala esalama bien ko ba pesa ba conseil bien. Donc na j'ai parti kaka vidéo pour na pesa bino kaka exemple botala kaka niveau ya mibali misuna Europe ndenge bazo ko se comporter ndenge bazo raisonner surtout banda makambu ya ba YouTube o bato basana na Congo na balobela mama mboka na banda makambu ne bima ba mibali belé en Europe rêve na bango komara ke akoza poste na Congo un jour ba misusu kutu bakanga bisaka bakenda kovana na Congo batika basi na bana awa ba raisonner éducation bana na bango te bakenda batika basi yo papa oke vanda musika kuna na Congo otiki moso na ba awa osali ba 6 mois 7 mois une année 100 mois si mois na yo atika la en Europe yo okenda kovana na Congo obeta ba 6 mois une année 4 mois 5 mois 100 mois si yo omoni neza bongo tochela rabino point d'interrogation tochela rabino question mark do yondo okina na Congo beta ba 6 mois na okuna obeta ba ina ne na okuna 100 mois si po yo tika moso en Angleterre peut-être moso na patience azela yo mais yo koto kenda to ebité soki okanga motema o vivre à 100 mois si on etali yo moko yeba na mois na botala ndeko mobali vraiment moi si kuta kometi na niveau ya opese conseil papa to luka musala to ko vivre na mbonga ba bénéfice te botala niveau ya maele ya mutu boyo kandenga zoloba ke ba mindele ba nyokola ba koko na biso ye ako sala te ye fo liaka ka mbongo ya leta ya ko lamuka na tongo te akendaka kayu ndeko mobali oyo za boye na poto kuto ko sate bona kongo okoka na Congo na ebi herba banda misana bango te na ebi te sope banda tongo lokola biso na ebi te na awa na poto kutu okoka te na Congo ndo okoka atoko tozo zela pe un jour ndengo zo landa na YouTube bongo zo landa bon o kotisi dossier un jour za musala beza po mité mais bosé pe awa raisonner na lelo lelo bo lia nini awa personne na ndako pesa bo lia nini do yo na makanza o mwe mibala bongo bazana mibali oyo ba encourager basi na bango ba vanda toujours na mbongo income ba vanda toujours na mbongo ba bénéfice donc l'état foutela bango ndaku mwasi na ye a déclaré a clémé que azali femme seule azali single mava pour l'état et daraye donc pour ceux qui l'état zo aider single mava fouteke ndaku mobali a mebimisate mobali a bombana donc mobali charge mandaku italien te donc l'état foutela que déjà ndaku l'état foutela que kanso taxe azana ya l'aise mutabongo aza courage osandengeni posoki mobali bosangisi dossier na mwasi bovanda la place moko l'état ko obligé moko na bino fois ke koluka musala soki mwasi okoko sala te po bana bazami kie mobali akoza obligé fois ke ndoko luka musala po bofutaka mbongo ndambu l'état pa baksela bino ndambu. Donc mobali o nyonso tu osala te olingo linga te so pe to yebite mais so to yebi yebaka mwasi na yo a déclaré aza femme seule donc l'état yanga futela bino ndako nyonso tu soki pene solo l'état yebi yo na ndako vanda wana papa l'état otindo ke oke luka musala okosa bato bae poto sika biso toza bana poto toza ba mama poto toza ba yaya poto toza ba lekia poto donc toyebi mambo ndenge tambolaka mwasi kuta komi na niveau ko encourager mobali ke toke oluka musala mais yo mobali ozokufela ka mbongo ya bénéfice est-ce que boyeba mbongo ba bénéfice da bambongo ba sumo boyeba mbongo bénéfice on peut se wuta bambongo ba futa abino boyebi kote wutaka zene bisa bino lelo bambongo ba bénéfice ba futara bino eza bambongo ba katara biso ba totosala ba taxe eza bambongo ba contrevention ba tela biso na ba car na biso eza bambongo l'état kosela biso ke série mo boye banda ko tanga na pesa ko mbongo boye ke série mo bozala na bénéfice na pesa ko mbongo boye na ba futara overpayment bambongo wana o l'état kosela biso makambu o l'état luka yanga na bambongo ba futara bino bato boliera na bénéfice
siko bambongo bongo na bato bozaka maele te boye baka ndenge ni ya ko manager mbongo te yango wa sambriaka wana bana ebele bana 12 soki bana 10 wana mbongo yango obeti pena calcula mbongo na yo omona pena ke muto pena zoka mbongo ebele azora pe mbongo ndenge moko na muto akenda kayu mais omona bambongo bongo o sambrier o sala pe lora malonga te omona pe mo esili semaine pe sili o tikali piaka poni ni bambongo masumu mais muto akendaka kayu muto ayebi nde balelaka na kayu muto ayebi ndenge banyokamaka na kayu bafamille ntango asalaka mbongo nazwaka salaire na ye ntango asalelaka yango asalela yango na mayele nyonso tu ayebe eloko nini azosala akolia mbongo nde na loyenge te epuis ntango adepensaka ntango akotaka na shop aye osala shopping aye pena kosombele ye moko alingi osanti pena ke asali shopping po eza mbongo mutoki na ye moko eza mbongo yaki na ye konyokama me na bino bato bolimbisanga na ndenge mabe te na oloba te ke kozala na bénéfice eza mabe eza yango mabe te nazo ko encourager ka ba papa au moins loka vie na ngai Gilles Anelka alamuka na tongo vie na ngai Gilles Anelka alamuka na tongo my darling brother Jonathan Ngolo Djibril alamuka na tongo ake kayu atiki mbetu ni na malili bo atiki pena mbetu na ye ake kayu so na okosa botu na simo kapita communauté botu na yeso ki na kosi atelemaka na bus stop na malili na tongo ye wana simoki ye wana abosa ena nuke na star abosi ni pena yenga na vedette sa communauté na star ye wana simoki atemi na bus stop akezo basi po ake kayu po edi valeur a kayu tala mobala solo mobala solo pe bapena mobala solo zoi na tongo nde zoi na 5h mobala solo omone pena na 5h aza hotelema omona pena yongo pena talobi mobali nde ye kwa omona pena ke bami akosi mo na tongo ye wana ake kayu bamibali to luka na communauté bangwana bamibali avanda wana azo komande azo lie lokola lobi ezate Berda Pimbo la mannequin vrai chéri tano marambo mambo bato ba osala ata ko to biso to ko osala ngote ata biso to ko sa marambo te vena nga John Mokonzi Mokonzi ba John to ko sa marambo te ya na tosa ko makasi ya ola muka na tongo ke na bus stop ke na kayu okoti na voiture na tongo yono koti na malilo ke kayu toloba te so tolobi yo toloba trop ana Anita Mavita Show toloba rande ba réalité ana Anita Mavita Show tozala ba fake te tozala rande pena toloba ba vérité sur vérité mibala bongo te masa elo monte ane loko sala te na ndako donc yo so zaki di protégera te donc ye ba yo ndozana so ko lalo la muki zemi olalo la muki mwana mama soko za mobala bongo ndeko mwasi kolalisa miso te yebela po okosutuka obimina bana 6 7 8 na maboko ale yetanga koza poste na Congo akei atikio ebelo nyo ebisa ozaki mwasa vi na ete pardon bamibala boyene to oboya bino makasi na communauté okuto bosala rate olinga mambo sala te ozala kana bénéfice o clément ke yozala na disabilité bando kota na job center bando ya na poto ti lelo ozala kana job center ba lobi te ke o divorce e amabe ndebo moninga na telemi awa na supporta divorce te naza against divorce mais nazo loba kaka po na ba comportement ebele mibalo bazana bandako bazana lazy loka bayeli bango politique yasiki banini bakombo na balobana balisu mambo sala tende e bongo siko mibalo kwa bino siko mibala bongo ba famille boyebisanga ta bino ba benga note na ndaku ndeni mibala bongo ba botolo ba clé ndenge nini mibala bongo moso botolo compréhension ndenge nini mibala bongo ton moso linga boya yo moso linga sala mabe abandi ko calculer ba billet oza pa na yo atali mobali oyo yende ngaza bon atana meeting na school abana kenda ate ton bana bazaka na trip na school akenda ate ba trip abana zana encore soki ba 30 livres afuta ate na ba devoir abana ndaku ayeda ate kotika bana classe ayeda ate ikokipe kutu mwasi kutu koloba kutu te mwasa mila tsa ye moko koloba kutu te et puis mbongo ngwa bénéfice wana ba soane la rango
bamsu kutu bakomi ko forcer bana ba bakomi na niveau ba ke université na kutu mwana ke université te et ça comme obetela bambongo na ba calcul akesa ba projet na Congo bo raisonner pena niveau ya maeli ya batu msu bana na communauté batu ba développer te batu ba comprendre ka vite si comme mobala bongo tant moi si pena telemi a telemi pena bo moi sa telemi ko a olela siko moi ça tellement les si quoi akomi asimbi papier na biki na esprit akomi ko koma mabe na yo au moins de baloba ke mutu so salo mabe banda ko tala bolamu na yeso ko motala na ko ta mabe na yo po mabe na yo leke bele akomi ko tambo bala nga sala kutu boyete na bana kutu ko lobate boyete atika bana classe te a contribuer na ko éducation bana te azako to mobile mo ya compréhension abeta nga na misa bana amankra ngai afinga nga ba F word alobela nga ba gros mot siko mobala bongo boyo kilo mwana ndeni poyo nani mani boyo kilao mani yebisanga boyo kila yo papa siko tanga bandi ko tala bolamu na tali bolamu na e bolamu nezali po zaka mobali abotisa nga esili bolamu na oyo ya otala ka yangwana po zaka mobali abotisa nga esili yo bolamu no ka yangwana siko ba bois kilo biloko libanda te ndenge nini ba papa s'il te plaît bosola bien pardon na ba maman pe bosola bien bosola bien et a bien te eloko leki tika ezate mabala biso poto ndenge bino mo bolobaka ekoya na malade ndeke ekufa na ngote donc soki libanda na miti ko malade ndeke bosolola boluka kozula ngo solution boluka kozula ngo solution kokena mbang to kanga no bisaka zela no luka no solution mais na lobi teke ndeti to yebi bato bele ba souffra na kata mandamu na bango mibali bazoko abuse bango mibali ba omonisa bango pasi bo bombara na motemo bo vanda pozo tala souci bana na ngai na vanda na libala pona bana na ngai ndeko mwasi okufa mobali wana aobala mwasi mususu yebarango ndeko mobali okufa mwasi wana aobala mobali mususu bozela marame ko maratulete te bozela marame ko retard te bolinga boluka solution tant on ne komi retard tant on ne komi tulete te yes donc non ki mulaite naeka pona répondre pona vidéo pona yoki kanda na okosa bino te naeka pona répondre na vidéo na yoki kanda ndenge bato ba critiquer ndeko mwasi wana ndeko mobalo elo opesinga kanda po ndengo filmer to mone longino te fallait po omi filmer yo mokoti obebisi réputation mwasi na yo obebisi réputation foyer na yo obebisi na réputation mwana bino muke wana ba image netike na YouTube elo musu bo bosa na bino boya na ba vie na bino na social media biso kana tina na ngote osali video ya bonga so na kote na occasion nango na ochango na YouTube nanga talinga te ponga mna tindi osala ngote na koyo kilo mawate na osalo video pi na ko chengo na YouTube na pe ko tikala yo mo lingo bebisa via foyer na yo mo lingo exposer mwasi no na social media yo mo lingo exposer via bana no na social media talinga nita talinga te yo mtu ko bebisa réputation famille no ngate ngana bebisa réputation famille na ngate o comprendre bino mikolo bobo o comprendre ra marambute na bana kutu bana 18 ba kosa ba buzoba bote mais bino ba papa mikolo kwa bino bozana a partir ba 30 mata likolo mais bo comprendre ra marambute yango zarani no ki poto bien ni nango likamke ka bo filmer yango bana bino basimba ba phone na bino te bana bino na ndako basimba ba portable na bino te po ya biso bana bayebi ba password ya ba phone na biso da buzoba kutu te po mwana kidi ba fongoli phone na moni buzoba bongo amoni yona papa na mama bazaki na chambre bazaki ko sala amour bana ko make love ale mwente ke za buzoba ou bien mwana phone na moni mama na papa bando bunda ta biso to zaki te ata bino moment te ke na sens mode make sensité pourquoi so bosa mbofu bo filmer po ani po na bomona ki yango ndenge mwasi na zo beta mobali na ye mena suka na mobile yako récupérer beta ki siko nanya filmaki bango po bango ba bunda ba mena katana nana bande ko filmer bon et puis nana bimisa ki ngo libanda
donc bana bango mo ndi ba filmer ki bango obe bazaki na ndaka batu bande ko filmer bo bango mo ba cheki caméra ba mo na ndenge moi sa cheki caméra batu ba mo na ndenge beta mobile ne ba coup de tête obe mobile mo ka chaki batu ba mo na ndenge moi na beta kai ele ba mata vie boketu oh peuple ndenge nini oyo peuple ndenge nini vraiment sorry ceux qui na betisi mutu mo libaku na ndako en tout cas bolimbisi na sepela kité na ndenge batu balobi trop pour na ndeko mwasi wana na bino ezala te totika ko juger totika ko condamner so eloko ezali tozaka na katikati tolobeli pona mwasi tolobeli pe pona mobali donc to yaka te to condamner mbala moko te tolobela likambu ndenge ezaleli to ko bakisi mo ba pipi na mungwa bakisa na meko kende pena trop député o critiquer ndeko mwasi wana bendeko mobali wana po yebi te oyebi makambo ndeko mwasi na vivre na kati ya ndako te donc nalingi bino mingi ndeka na mesana kosenga bible ekuta elobi yango beta porte bofungwela osenga epesamela o donc nasengi na bino nyonso tout please bo partager vidéo bo like kaka bo commentaka esala bien soki pe nanu o s'abonner te s'abonner click na notification bell na ngongana bomona wana cliquer na yango po soki tosali ba video na biso sika ozaramba mora na tankwa ndeka tolobara Anita Mavita show 1000 fois nalingi bino mingi Dieu notre Père Nzamba lola abatela bino merci na bien subande ko landa ngai I love you guys so much bisous see you next time.